Miri ataninga boma miri ataninga boma asangate miri nanga miri maboko. Mais non, dans ma vieille jaloux, quand tu as une petite sœur calme, ma vieille jaloux. Comme toujours, j'ai mes problèmes pour chercher des nouvelles. Naza Awa, Naza Lugablo, la nouvelle, tout ça, quand il y a site à Vidi, Naza Lugablo, la nouvelle, tout ça, comme qui ça, parce que tout ça, va mituna et bien en tout. Mais la minute, Naza souhaitait d'abord faire bonne fête de mère à ma maman, tantine Isaba, la femme qui dérange tout le monde à Lausanne, ma mère chérie. Au hasard qui tombe, le Gabatunyoso, n'a pas essayé vraiment de la bonne fête de mère. Mais sans plus tarder, parce qu'il y a bonjour, bonsoir maman Isa. Bonsoir tout le monde, bonsoir ma maman. Plaisir à trop les lots aller fête la vie sur ma maman. Mon temps ma vie maman ali maman. Bon maman, azo maman on a 9 mois. Abotier accompagné des 0 jours. 6 jours et que moi na suis là na yaki pas séparation zalaka mais maman a tiré la maman pour la fille même maman il est plus là mais maman il est toujours dans notre cœur donc on est des mamans je vous souhaite vraiment bonne fête de maman et puis la minute on est à la carte à Lausanne bon Lausanne est un petit village en Europe puis le moment de la carte frère chérie mais c'est qu'on a tout ça précisément où donner avec le salaire. Les autres, tu as un terrain à Vidi, match Zalaki. Hier, tu as une salle, tu as fait ta maman. Les autres, tu as pour continuer pour ma salle. Tout le monde est belé, on est belé. Donc, tu as renouvelé fait ta maman. Pour le long de fait ta maman. Et on doit aller à ton mérite lié. Donc, la minute on est tous aboyés. Tu sais, le monde, la bilan de toute ma maman est monde entier. Donc, ma maman, na coco, na yaya. Donc, moi, si on est tous avec moi, si quel que soit son âge, à sa maman. Donc, parce que, mais maman, qui ne peut pas s'aller quitter. Est-ce que ma maman, on va aller comme bon, on a remarqué le comoko, maman Suisse, papa va aller belé pour l'année. Pour papa Suisse, il va aller trop moussala, logique les gars bango donc vraiment la soirée bimi le gars va rejoindre moins sérieux, le gars va rejoindre qui a commencé à en apana. Or tout le monde va mindele. Alors là, dans mon mini-chip, il y a 80 ans, 80 ans, après, on est 70 ans. Alors là, dans mon mini-chip, il y a moi rouge, il y a mobile, il y a benda. Mais il y a Suisse-Irlande, il y a la Jaro, il y a la Numbana, il y a la Tatana, il y a la donc, il faut comprendre Suisse, et ça, le petit village Europe. Donc, ce qu'on est comme fou. Eh, Suisse, c'est un petit village Europe. Il y a un lobby, baluba na baluba c'est ça baluba to koyate et ça c'est le yo et ya baluba na baluba te ali ya bakomba bantu donc ma bantu e ngoloba e kolonio so ya like ya mutu mwindu ngana angolais 100% na boto na ki ma grand parents nga balaki ba réfugié kuna maman nga boto mi kuna koleli kuna maboteli nga kuna mais d'origine angolaise donc na parmi baluba et ya baluba na baluba te ezali association ya Congo de Totila ngolo bake koko na biso nshinga mbangi mutu mwindu o asala ke biso tozala donc ezali ba tributaire to ala ba tribunio to ala ala be kolonio to ala juna jana na abemisi masola osakana fiela ngai abinisaki fiela ngai ata batu balingo kosala ke lokola babosala kototo uta epemba nyoka
esilaka somo te ata na liwa ya nioka soko moni nioka sote ete oleka na mopanzi donc vie tunana azali ebemba nioka esilaka somo te malalaise eza ya koyinda donc toye kozela bino Pichu Brada Pichen Brada le meilleur coiffeur le grand coiffeur de Lausanne ye moko awa aze pa baplay donc tolingi topose baquestion toyeba soki ye mpe azalaka na baappel ou mpe ezalaka te. Bonsoir Pichu Brada. Bonsoir maman, plaisir à toi. Ça fait nasepeli komona yo namonaki yo mpe lobi mais siko awa oyi koyebisa bato place nini toza awa tona vidi déjà tobabisa masolo baplay bandako to balobi oza kutu parmi baancien baorganize masolo baplay mais sikoyo baplay balobi bamosu bakomi kote kuna mosu kote te yo ozomona yango ndenge bon masolo baplay tolobi ya masolo ya sena masolo na sena te biso tona sena donc eza nde poto awe balobi basonaka na sena te bango baza kote oyo donc yango wana azotuna tuna mosusu balobi lobi feti ya bakape esali mpe ya kosakala te mais mpe yango ozali na basi na basi balobi bino mibali bozalaka bokimaki ya solo bokimaki mibali bazalaki te na feti balobi basi na basi te mais personnellement so totali na conception na vision ya feti ya lobi ezali na thème ya journée de la femme ezali feti ya bamama omoni donc ezali plus topesaka honneur na basi donc mibali oyo bayaki kuna ezali plus mibali oyo bayaki juste mpona koaccompagne soirée wana ndenge ezalaki kwa mibali bayaki ebele etalaka biso tozalaki talaka ebele ezalaki mibali tosilisa babi yo mpe tu fais partie na baappel de Lausanne sikoyo ozosouete bango nini mpo ekontinue bon makambo appel eza makambo nde tolobai kaka omoni soko oloni nzete ebanda obota ekoli ebanda obota mbumba plaisir ya nzete ezalaka kaka kolia mambumba ozo comprendre donc makambo ya appel ebandi na kati ya mboka oyo ça fait beaucoup des années tu vois donc bientôt tokofete anniversaire nango 17 ans ya mama appel ozomona donc boti mwana komisa 17 ans na biso na baafrike soki mwana mwasi nazaki na bakopo moni mais ya mwana mobali il faut zela mpo eza na baprojet fokende bauniversité akoma moto oyo etusela mais basola appel ezali ke nga na dwi lelo lobi natikali mpe bano toboti na baleki oyo baza na nsima na biso comprendre merci beaucoup Pichu Brada les meilleurs coiffeurs le bon coiffeur de Lausanne merci mingi merci ndenge orépondre à ma question donc Nas Sportivi alonga Nas Sportivi omoni koto eza masolo bien quoi tota ozoma invité d'honneur badi londole bazoya tozomona bafe juna donc balata mboka donc ozomona Lausanne toki topesa yango image et vision niveau tolobi toa la génération ya innovation tozongo innové comprendre boya to créer ensemble dans la fosse baidé na libre donc tout le monde dans ça le bienvenu na appel de Lausanne balobi tout le monde dans ça le bienvenu na appel de Lausanne toza toujours na bakata okela bino masolo toujours na Lausanne donc la sportive ya Narcisse Kayomba longa ba bébé baby face le lèvres rose nga toujours mwana bino molinga mingi Rosette Choco frappante de Lausanne na une minute on a zoya mbela bino donc le grand moutou le plus beau le plus charmant et les grands chanteurs de la musique congolaise viennent à Tuna Janana. Oh, yango, asala mokili na ye. Yango, bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Bonsoir. Moi je préfère t'appeler papa parce que la musique non peut te mandar on appelle ba conseiller ma kambo appeler papa. Na minute de présence de Zoleng sa mokili. Tengi toyeba. Oyaki ba nani batu ba bengi saki ana Lausanne. Non, comme d'hab, la fois passée, ma maman est à Paris, ils ont fait une fête de mère. Qui va inviter nga babino papa le maman aussi plus à maman comme ça et comme il tourne bana Suisse bana Switzerland awa na kati ya Lausanne tango benga appel benga awa
nalobi bon ça va comme ça oyoki osepelisaki bamama lobi balati maputa kitoko bamama balati maputa nakanisi ntango nazalaka ntango kazalaka na katikati ya bake mama soki alati maputa mibale esimbi nzoto ozopesa na lobi osepelaki balobi bamama na bamama balati bamaputa mibale mosusu balataki liputa moko aza te eza ya solo sali nani donc bamama balataki kitoko maputa ndenge kaka bakofi soirée maputa bakobenga yango soirée maputa na maputa kitoko makasi donc soki vraiment ezalaka bongo vraiment esalaka bien babanda obengisaka nganga ya kokomisaka bango na oyembelaka bango bamoke de fleur ntango nazoganga bamama bwaka maputa terrible lobi yaki mpenza moto akakuka na liso balobi lobi ezali moto akakuka na liso papa na biso son excellence juna jana siko ça fait longtemps toyoka konlisusu te oyembaka liso te kuta bato babanda disparition na yo et tout à fait badi komona na ndenge outi koyoka sikoyo na ba France j'ai les papas de Maître ça dans la studio parler j'ai France qui va photo la Suisse ndenge na photo papier ba coup de fil l'équipe oui na studio avec menace publique non bien no postika musique na bino batika de musique za football de musique ya football et tout comme de management musique qui n'est dans la football na soka mongo faut aller dans la boîte d'argent que nous faisons papa nous on a déjà donc on a tout ya généralité zamba accueil na cité les allez que nous batamo pour la mona encourager ngai mettre game ça dit papa avec ça la histoire ya ibana papa nous mettre game ça avec ça nous papa de ça le pour nous on a studio bientôt la chaîne nyonso ya poto ana sisi kosepela bafani nanga bakosepela bangate ndimona se balobi bobanga te ndimona se na minute oyo je vais essayer juste de m'exprimer en français parce que il y a tous les enfants même ma fille compris tous qui sont fans de Maître Gims ma fille Joyce Esther la gens qui sont en mode de place celui-là c'est le papa de Maître Gims de tous les enfants de mon quartier. Là, je suis en train de parler avec le père de Maître Gims. C'est pour cela, papa, Nangana Sengo, son excellence, Juna, Janana. Nangana Tuno, conseil Nini, Yomo Koyen a fait. Comment il va appeler de l'OSA? Comment il va ambassade? Si yo, et tant que papa n'a pas so. Oh, ça l'expérience, ma classe, dans ma camonio, il y a vu, ça va conseil Nini par rapport à la séparation, parce que là, il y a va se séparer, va comme de côté, l'autre de côté, pour que ma route tout ça va dans mon moko. C'est quoi le conseil de copier ça? Conseil zaka moko, conseil zaka moko. Ngai, ceux qui vont landi penza paramalais na ngai. Banda na banda, alinga ka division T. Alinga ka division T, alinga ka uni. Donc na combien wa? Ba bisina bino bien, moni appel et ça boye donc la biloko na tête ngala za bana na za vieux na au conseiller faut koyokana na kati ya mboka kola ba faut yaki koluka photo lingana mboka na biso te tia mutu makasi te to kwa sawa mboka na zala mukana te za bana ya papa moko mama moko to yaki awa moko koluka na photo lingana nous allons complice faut comprendre photo réussir et c'est la télévision ba mo basali ko basali ko te et là qu'on a na conseiller qui balé qui a appel na baninga na bamususu toyokana très prochainement na koya bakobengisa ngali po tozala tout
ensemble. Oyo eza Lausanne. Eza centre ya ndenge na remarqué eza lokola na France, Paris eza lokola centre. Awa namoni eza lokola centre ya biso bato ya Lingala, bato ya communauté na biso awa. Nalingi biso tozala ensemble, tozali na bakodene wade, ozomona tozali nasi. Donc awa na bandaki koya awa susi eza mboka na nga ça fait ba 15 ans 20 ans nayaka kaka toujours mikolo elekemo ebele naye kokuta baleki bakolikoli bayambinga kitoko nalingi biso mpe tozala ensemble ndenge nalingi kozala biso babiloko wana yo division oyo nalingi yango te asi na conseillaki balinga mosusu etikali d'autre côté nakutana c'est comme ça ndenge bino moko boyoki son excellence Tuna Jana na ye mo alobi aboyi division eza malamu te biso nyo toza bana papa moko tokozala division te surtout tozala mboka mopaya il faut tozala ini ye aboyi makambo ba division siko papa na biso question na nga mosusu naza nango vraiment na motema nangi natunga yo oza na studio album okozala en français okozala na lingala otuni bien kandi Maître Gims comme on a Gandhi nga na benga Gandhi na benga Maître Gims Gandhi Tuna aza 4e fils nanga aza bayana ye aza 4e fils ya Mimi bayana pe babana musique avaye bazali ba sati ba trésor ba fille baza ba moto ba après ba tulali ba modatu ba jani bazali ba moto ba yemba ba na tout ba yemba de pana biso ko yemba eza donc eza dans les sang on comprend ko na za yemba mama na mai mama na et puis ndamoko azoyemba na moni bana na ngapi ba suivre moi ba na bana 5 ba yemba ko ndi matin peut-être ba koko na 17 koko petit fils na utanga bana te na 17 petit fils za fier lelo ni to ko ba kala ba ko no elengi ya mukiri moni ba ko za fier na ba ko 17 ce n'est que début ko ba za ko ta na peut-être na ko ma na ko c'est nza ba ko simba na ko merci nengeza bolelo c'est la journée de la femme ne pas journée de la femme fête de mère siko yo posa ba ko belé c'est-à-dire ba ko belé ba maman donc na ngi na yeba nini okoli ko souhaiter bango pona journée lo lezo ya ba maman on bi nini ko souhaiter bonne fête ba maman oui ba maman donc moni ba maman de da ko souhaiter ba maman Lausanne ba moni ba maman tout ba la ta ki ma puta mbale na musini ya bata odono ya wana na lege RTL na so ça mais ba maman tout no ba la ta ki ma puta na félicité bango voilà c'est que ma place pour na bango ba rappeler ngal tam na zo na ba kin ba maman ba la ta moi c'est na ngal tout na linga ka ta mala ta ma puta ya CPA ajo den CPA ba maman Lausanne boyoki c'est pas seulement aussi quand on libère na ba kolinga yo ba lobi alinga mwasi na liboso azali kolata liputa moko babenga yango CPA na CPA na mwasi yango bon oyo eza grand likambo yango papa na biso avant la sukisa naza na eloko mona kosenga eloko wana vraiment papa c'est la biso yango akapela kaka ya buke votre mère be afin de kuna bakote sima na pese pe bambote vient na dene le seul qui a le studio de musique ici à Lausanne na pese pe bambote na moni pe vient na maître afin de pena pas mutu na petit frère na ngale sanga mais avant la silisa la silisa va retourner la place pe rotala madame ambassadeur Mwamba comprendre kaka mtujo sangazo wa toto son excellence Tuna Jana donc mais papa na biso avant la silisa on se la peut pas trop juste pour ça permettre nos plaisir na poser une question on se la eloko moko aussi mais la biso nzembo ya bouquet de fleurs wana mais avant ça les kama akapela ya la biso akapela ya biri on se la ça peut être bien ngopé ça la biso ta biri Gayo ifuna nanga mokoye
Folinanga da omeminga motema nyonso kei na mongo natikali lokola ebwale nakomisana ndenge yoyoyoyo kutu makila manzoto manga makauki mama fitira na welinio olata ya pamba olataki ememisinga ngambo 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 na motema nanga prepika idanga wayo mabanzo simbanga la 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 anga na leli moto imigre kena mona kamoto oyo na sangi akei agase merci Miri ataniga boma miri ataniga boma asangate miri nanga miri maboko son excellence napesi bambote Solange Nzembo Basé Fanda napesi bambote Belé Patakiniza Bita Basse les plus beaux militaires du Congo, les plus beaux basistes du Congo, jamais statique, les plus beaux Aminata Kamara, vraie chérie de Ratalosa, Futu Kwengwe, Sœur Nanga, Balobi, Sœur Nangai, je ne comprends pas. C'est ma force. Cléché Douma, tous les mondes portera, sortant des amours, Mokabolingo, la vallée. Laissez-moi faire ma vie, Nala Monzo Basakadeo, c'est Mitema. Kolinga tokoboya, eya kase na malembe. Pona leloyo na lingie Bolingo tangwe tonda na bombo mwadenge Moka bolingo minondo Ito ekula Mafiti konkunga Kaka pono beti tango Yele kita potro Pona lingie Fifi talanga na yo Kobotinga na yo mana Kobokolo mamo Alembe Bolingo na la kaka Kamo bolilo kosani no bibo Nisi Basana kate yo bolo bibo Kamana Patrick Bachongluba chiffres congolais. En direct, les 10 Balilo, est là. Yawana, Yadiki, comment est-ce top modèle? La Kota, voilà, le Golangolo. Golangolo, et faut candidat dans mon Congo. Golangolo, et Pins israélien.
Azali basi oyo basilaka elengi te wana asala ye ku ya libela verdope akamwinga na bato mbokamoni te okamoni te olingo ezalaka lokola magi olingo mokambo olingo lifelo paradis yakamure basana leso Henri Vemba na Flat Hotel Medina Swad na Njili Botika na nula hoyo motemelingi na mboga zokazade Nalelo yo nadaluli Anise Pedro Nagolingo yo mazade Kleche duma Mawakebe ya sate Zenaba Botika na nula hoyo motemelingi na mboga zokazade Georges di Roma Miss Mississippi Azali étoile nanga ekengisaka mboka mobima lumière à Champs-Élysées mon amour ififitire c'est mec qui amole les chazali ebele na ngai epepaka na mboka mobaya bendele ya liberté cléché de mbae MJ30 akapoa de miel oyebi na bolingo le prix azalaka te l'échec mpe kodekimani okoka botika na mula oyo motemelingi na mboka zokazade yanelo yo ngana luli Yaya Frank nagolingo yo mazade cléché duma mawakebe ya sate Yokasi Yondo directeur artistique Vicky Kabulo Oya Ida Idako Jimmy Bofosae na kati ya kaza di Abramo Juna Janana ouais je vous capte 5 sur 5 na kopesa bongo mode d'emploi ndenge nini tokoki kobina rumba oyo mama osimba papa bongo na mapeka papa osimbi mama bongo na luketo okitisi mboko mwa moke kote ya ebunda ntulu na ntulu ekutana papa okotelema fixe immobile mama ye moko abanda koningana lokola mbinzo Bumba authentique Pidos Congo en direct de Studio NJ Odèche Kabangwe Studio Nation na Juna Ngoi na Colonne Letia Moto Adida Kiese Obijier Ikoli C'est comme Zolo C'est là ça Mireille la japonaise Yolande Mayas Ouais, Nas le studio 4 en direct de Nas, en direct de Lausanne. Studio Nas, il y a Jou. Il y a Chou. Le système que. Bouquet de fleurs nangai.
Grâce Kanamba sur le plateau de Nasport TV. Nasport TV, c'est notre télévision à la diaspora congolaise en Suisse. Nasport TV propose des émissions pour tous. Reportages, interviews, publicités, etc. etc. Pour contact, chemin du Couchant 4, 1022, Chavannes, près Renan. Téléphone 0709 813 19 14. Je répète 0709 813 19 14. Nasport TV, c'est vous. Nasport TV, c'est vous. Bye bye.